Tu mets à 26 000 places. Elle est déjà 23 000 places. Il y a quoi arena au moins il y a banda la salita beta. Quoi arena non liboso, il y a une image mobimba. Oh, beta Bercy, yo beta ngo ya mabe. Pour ça de beti Bercy à 20 tonnes, au moins la wera. Na ba pende ba sala spectacle mais ba te belé na poto. Surtout double zénith à wera, et c'est un danger. Surtout zénith avec JB, danger. Surtout zénith avec Kofi et beta atile. Et vite. Surtout zénith il y avait des choses Kester Kolobati. Surtout Olympia Kester Kolobati. Sur biso to ça fallait faut ça ba image. Ouais ba concert. On déjà bestré bandé. Des bestré. Ouais bestré aux États-Unis. Bango ba lobi ba na stratégie na bango ba oteka ba concert wana. Ba oteka ba wana makambo biso to linga te. Ba oteka ngo ba yango boya ko finir la affaire après faire le bana TV que musique elle sangate. Avec un stade de Marseille côté l'embongo te. Oui bien. A signé contrat na 57 sponsors. Faire avec un stade de Marseille yemoko na beka PDG Paul Moutou na ba golois. Yango tour obligé stade de Martinique ne faut à la moyi fa kota moyi ala ta bilamba basi tout monde héritier que là ta filé na maboko là ti blouson filé à basi tant va boba pédé ah yo mon on la fiche to landé la fiche à bois da filé wana stoka po mais on répond na maman na tuka te maman tu na oya mais siko babi nyoso na moni ti o débarrer héritier nyoso na po mani kalo ba ke faire ko bete ba concert faire mani ke mo ba ke poto za ba golois après ko et na ta route comme mo na mani ke te pour c'est un imbécile c'est un anti-valeur na zo ma anti-valeur ba le côté ba na critique injure ba na division ba na rotonga ba na roboma ba côté si poison ba côté si crime na TV bango bakoti yango te biso menasa mutu te bane ba menasa musique ndenge ya bato fali na bato rite de yoka golo menasa mutu bosa ba mission na bino ba menacer biso mukoto menasa mutu ezala pena ke za mabe biso neti boyo so moni mutu menacer mutu neti ngai na kangi mutu mo a TV en tout cas jour wana mamba ko finga esila ngai mu na kanga mutu nyonso bodana ti lokole na landa mbangu na lingwa boye bango te abisa bino te si le roulé na landa mba on appelle Victor Akima abika soto zoka en série on a auto longola ba kitio ba père va fandela na émission avec nga Willy Kaembe soto zoka na ti le roulé na lingwa la côté appelle Victor il ngoza la délire to ça le na délire mais à au milieu du village attends au milieu du village et pas faire été na ti le roulé au milieu du village et pas faire été et pas vieux Kofité et pas vieux JBT et pas vieux Weraté na ti le roulé au milieu du village na bino bo salia mabebo bo ma musique ko ngona fali mutu moko to accepter ba journée soko ba nati le coller lelo ayamba ve kofi lelo ba balingi ve kofi akufa na fali ba balinga ve ya moni ba ve ona moni ba do ba nati le coller ba kufa sunde nini mais bango ba kotaki na lit pour la détruire musique ya Congo balinga na TV ba dénigrer ve kofi nati le coller il était travailleur à kofi ba dénigrer ve kofi pour na mwana na fali au kofi asoka ni caleçon ni singlet ni chaussette à sika. Oui bien ngote kanda na zara nango ndenge atindaka ba bafingaka ba mikolo ya ngana na vidéo teke na telemela mamba vewere ka ba to fali mbasaka nango ngana na vidéo teke na finga ve jibenga ngana vidéo teke na manquer ve kofi respect mais ba fali moi makaba on peut eza politique a fali mto sala ba page ba boya ka musique ya Congo asala ba page misa batu ba finga musique ya Congo lelo preuve ane mamba mwana ntsuka toloba bane ba yambi mwana ntsuka eza batu afalite tant on ba ke bolinga bo nuire ba vie ba beza ba Sandra no ba eza batu afalite ba Sandra na mwana na njora oya diabète ba koma na camp mais là mwana na mo bike njora za innocent ba koma na camp innocent tu as mutu yo sala émission mona na lunette toi la poste de sambisa mwana ntsuka te mwana ntsuka vike biso da wenge otunenga question wenge to pesio $130 000 oui bit na mona ka za wenge za vrai bo papa chéri c'est masegi VJB c'est patron ba VJB ba ba falite ba tonzala ba VJB avec ta musique ya la musique à YouTube te ya page Facebook te ya page Instagram te musique ya page TikTok te VJB to pesi mwana ntsuka mbongo na biso ya wenge de mwana ntsuka ndenge ozumbongo wenge okosomba lupangu oko voyager oko peka oko tonga pe $130 000 ebele ato pesi bana na ba mibe ba nti valeur ba elaki okop siko yo mutolo ba ke ngai Sandra Linda VJB longolanga ba sembe monte yo kosaka o mwana ntsuka papa mba mon $130 000 en plus tu interdis mwana ntsuka bon interdit abeta lisosu ya wengeke na be mission na ye oh mais oui
tokabwani abeta na wenge zwa ye mwana ntuka ya pasi tokomisa ye mwana ntuka abota na VJB tondimi atika kombo ya VJB na munoko alapa kombo ya VJB apesi mbongo bakabona na famille ya père na biso soda po père nanga azaki soda na soutenir papa wana ya soda un vrai papa ya mwana ntuka nga na soutenir papa fongola misu $130,000 famille ya papa ezwa famille ya mama ezwa mwana ntuka zo mbongo soko kende poto to pesi yo mbongo dire ya vie na yo mobimba tika VJB azala kan bo tika koluka mutu ya VJB botika koluka mutu ya VJB bo bayambi mwana ntuka na dossier VJB za ba journaliste yo bayambaka ba to afali oyebi yango bien pe chaîne ya mutu afali au moins à niveau mais